bautiste bazalaka mbinzo na tintin soki mbinzo na tintin namoni bango balekeo bayebisi na makala boyebi vie de loin boyebi sikoyo so tobengeli bino vie de loin estce bokotondisa peso bokotondisa yango sikoyo to ngana nase bino defi soki ngai namoni bautiste bazalaka mbinzo na tintin soki mbinzo na tintin namoni bango balekeo bayebisi na makala boyebi vie de loin boyebi sikoyo so tobengeli bino vie de loin estce bokotondisa peso bokotondisa yango sikoyo to ngana nase bino defi soki Nayokono manamo bana mboka oye bana makala oye bana bumbu oye voilà yobo ya fayulu yorobi yonani sobi yobo ya fayulu yorobi yonani yobo ya fayulu yonani yobo ya fayulu Bento ekwei bento ekwei bento ekwei bento ekwei maboko mpona biso le cordon Guillaume Tafumo alinga pesa bandeko mbote bana bumbu oye bana komanda du peuple oye bana président Martin Fayulu oye Est-ce que vous avez comme la commencé mobilisé bonne population président Eli avant de jouer dans cela merci voilà bandeko nanga tango nyonso tango tozali kobanza nzala tozali kobanza pasi tobanzaka bato oyo bazali koyokisa biso yango bote kopwa fufu ekomi combien Fufu ekomi combien? Yamadesu combien? Yamadesu combien? Eh, ngai nzambe na lebo lipa oto bandeko de la pistolet combien? Pistolet combien? Bote kufite. En tout cas, tolingi tokoma lokola ba dessin ba effacer biso na bombe. Bote. Est-ce que tokondima yango? Tozali na pose ya changement. Changement s'appelle Martin Fayulu. Changement s'appelle Martin Fayulu. Est-ce que tolingi to changer na kati ya Congo? Bandeko nanga pasi elati Congo. Voilà bandeko nanga biso bandeko na bino toye liboso na bino mpona kosola bino mwa moke tokosolola kaka makambo ezoleka transport ekomi combien baloba 200 francs babonga nini eloko etikala ta stable ezali te
mboka na Congo, mboka na pasi. Est-ce que ndenge tozali awa moto aliaka pe lisusu nde tobanda koliaka la kolia 3 fois par jour? Est-ce que toliaka 3 fois par jour? Congolais akoma kovivre na nzungu ya balabala. Tokosolola kaka mpona makambo ya Congo. Bandeko boyebi malamu mboka na biso Congo, esika tobandi, esika touti, esika mpe tozali kokende bozali komona yango. Le commandant du peuple Martin Fayulu, bino bofotaki nani? Bofotaka nani? Voilà bandeko na ngai. Mbote lisusu mais tala bolanda distraction oyo bakotisi kuna te. Wana eza distraction balingi badistraire biso pour que bolanda mesi topepa badrapo boyebi bino moko bisika touti na bisika tokomi sikoyo 2018 bokoyeba mponami na mbula na malili bokoyi boponi Martin Fayulu akamba mboka na 2018 Joseph Kabila na oyo akomi rebele lelo babotoli victoire ya peuple bapesi Chilombo. Est-ce que na 2018 awa na makala bovotaki Chilombo? Toye na 2023 tokanisi bakobongisa maponami na 2023 suka basali oyo tobongi simulacre ya élection. Na simulacre wana bakaboli ba machine à voter na bandako bango moko bakomi voter ase voter ye moko a voter Chilombo
olie bapona barepresentant ya peuple na bamachine à voter bayibi lisusu victoire ya peuple. Et depuis janvier, lelo tozala na mois de juillet, 7 mois yango oyo, est-ce que situation na biso awa na makala échangé? Courant ekomi stable, mai ekomi koya chaque jour. Est-ce que biloko ekiti talo? Insécurité, est-ce que bakala ekiti? Insécurité ekomi makasi, kimoyibi ekoti makasi. Balobi il faut bakanga bakuluna oyo bazotia désordre. Bakomi bapolisier bakoti olie bakanga bakuluna bakomi kokota na bandako bakanga bana na biso. Ekomeli shida commerce na bango. Bakandi mwana bakeina ye oke kofuta 200,000 balibere ye. Est-ce que kolobaki batia na biso commerce na nzoto na biso? Bofongola matoyi bolanda message ya commandant du peuple. Bamama, bapapa, bajeune, totika loyenge mboka na biso ezokende. Kimoyibi na kimoyibi, toyoka kimoyibi oyo ya Chilombo na bato na ye eza ya suka. Soki bayibi kaka million tia balampadaire oyibi 80 millions, tia baforage oyibi 20 millions, kende tonda nzela oyibi million. Balobi ministre ya finance ayibi mbongo ya forage, abayibi mbongo ya balampadaire. Bon, ata soki ayibaki te, mais bajournaliste baleki balobi bato nyonso balobi il faut ko justice asala mosala. Butu azwi avion amati akei poto. Est-ce que ça makandelo wana? Sikoyo bakomi koboma na bango, bakomi koswana bango na bango. Boyebaki pouvoir ya peuple pour que vous continuez koswanaka. Musala ezosalama lisusu te. Comme si cela ne suffisait pas. On sali 7 mois de côté na pouvoir. Biloko talo mata. Mboka ekomi eza gouvernement embouteillage partout. Raison bota maneti mayebo partout. Bana wa biso toboti azwi machette azokata mama na ye, akata papa na ye machette, akata leki na ye. Maweza te, leta ezali te. Sikoyo bakomi bazokoka makambo te, eza constitution, il faut changer constitution. Est-ce que tokondima yango? Est-ce que bokondima changer constitution? Awa bazokotela biso na bandako, bazokanga bana oyo baza bakuluna te, bakuluna bazomona bango. Constitution nde etindi bango? Awa biloko ezomata talo, constitution etindaki bango bomatisa biloko talo. Yango tolobi mukolo Chilombo na bato na ye bakomeka o changer constitution pour que Chilombo atikala na pouvoir ya libela na pasi oyo toza nango, na kimoyibi oyo akotisi, na tribalisme oyo akotisi na mboka oyo changer constitution pour katikala mukolo wana tokobima na balabala. Est-ce que bokobima bokobima te? Bokobima te? Boyoka message wana ya commandant du peuple. Commandant du peuple Martin Fayulu Malili alobi
kende yebisa bana makala yebisa bana funa bolongola kobanga bose prepare bazwi mokonzi ya kimoyibi ya machine à voter makasi akosala mosala pour que batonga mboka ezali te sikoyo vi na biso ezobeba maladi ekoti service ya leta ezali te bakomi bachange constitution dans l'entretemps bandeko na ngai ndenge tovandi boye na Kinshasa tozolia tozomela bandeko na biso kuna na province ya Nord Kivu na province ya Ituri bandeko na biso bazoboma bango mikolo nyonso bana bazobana teste yango bomoni nayaki na délégation ya monene mama boyebi ye deja aza mwana ya funa azalaka na biso awa na makala chaque jour mama Marijane yaka mama na biso aza vice-présidente oyo alandi asalisaka batin foyulu na mosala asalaka tobetela mama maboko makasi donc ye boyebi ye mama Fanda bana makala mbote bamama ya makala bapapa ya makala lelo lisusu tomonani nasepeli mbote mingi voilà sikoyo na parti na biso ba vice-président ba mibale honorable Jean-Baptiste Kasekwa yaka mpona upesi maloba honorable Jean-Baptiste Kasekwa aza premier vice-président ya parti na biso azosokipe na makambo ya défense makambo ya sécurité ya intégrité ya territoire na biso nalingi opesa bana makala information makambo nini ezoleka kuna na province ya Nord Kivu ndenge ezoleka kuna voix parole bolanda distraction te bazodistraire bino bana makala mbote bana makala mbote ya liboso napesi merci na commandant du peuple le président Eli Martin Fayulu oyo auti kolomenga vice-président ya parti na biso SID mpe apesinga confiance mpo natambola esika nyonso koyebisa bana mboka situation ya mboka na biso ezotambola ndenge nini bandeko na ngai mboka na biso ezalaka na 145 territoire 145 territoire wana eza na 26 province me lelo oyo ndenge tovandi awa Rwanda auti kobotola biso 4 territoire elingi koloba toza lisusu na 145 territoire te totikali na 141 territoire na Nord Kivu totikali kaka na territoire ya Walikale na territoire ya Beni me territoire ya Beni wana eza na contrôle ya gouvernement te banda 2014 ti lelo aho babengaka ba ADF babomaka bandeko na biso chaque jour population ekima ba village na bango nyonso basangani nde na kati ya ville ya Beni na ville ya Butembo melelo ville ya Butembo ba ADF ba encercle yango mopanzi moko na bato ya Rwanda bazomata balingi babotola mpe ville ya Butembo soki lobi bazwi Butembo na Walikale
bazwi mpe Goma mboka na biso ekotikala na 25 provinces au lieu de 26. Rwanda azobotola mboka na biso mais ntango tozo observe makambo chaque jour tozomituna eloko nini ezosalema. Est-ce armée na biso ezangi makasi? Est-ce bakongolais bazotelema te kosunga armée? Mais kotala malamu tozomituna soki eza na complot moko te oyo bazokamba mboka baoyo bayiba bokonzi ya Martin Fayulu. Tozomituna soki baza na kati ya complot te. Tozomituna na janvier 2019 est-ce eza na accord moko te oyo Kagame, Museveni, Kabila na Chilombo basinya po bateka eteni ya mboka na biso? Parce que nini ezoleka sur le terrain? Bolandaki oyo Chilombo noma gouverneur militaire ya Nord Kivu, Général Peter ye alobi polele alobi boye biso armée toza instrument ya pouvoir politique, tosalaka oyo pouvoir politique eyebisi biso. Alobi moto ya nomenga gouverneur militaire ya Nord Kivu apesinga mibeko nabunda te mais nasalake to observer cesser le feu. Cesser le feu elingi koloba armée ekobunda te, bazodefendre ka baposition oyo batikali na yango. Abakisi lisusu alobi boye bakonzi bapesinga mibeko balobi soki Rwanda koviole cesser le feu wana etali ye communauté internationale nde ekotala soki ekosala nini na Rwanda. Yango Rwanda azo botola mboka na biso chaque jour. Moko yo bauti kobotola biso na ebandeli ya mois de juin eza mamboka babengaka Kanyabayonga. Pendant 3 jours sans combat bazwi Kanyabayonga, bazwi Kaina, bazwi Kirumba, bazwi Miriki, bazwi Luofu, bazwi Kasere, bazwi Kikubo, bazwi Kamandi. Bamboko etondi bato ebele. Tomonika Bachar elongwe sa komba. Toye kotala sima basoda Rwanda bakota babengi bana baya kozwa bile oyo etikali ebele na bakambi. Eza ndenge moko bato wana bazwa mboka nyonso ya Rutshuru. Tobanda koyoka oyo babengaka repli stratégique. Bitumeza te armée ezongi nsima kotuni eza nini balobi tozwi mibeko balobi tozonga nsima mpo toza na kati ya cesser le feu. Olie communauté internationale esenga na Rwanda elongola basoda na bango na mboka na biso le 4 juillet ya mbula oyo. États-Unis esengi gouvernement na biso na gouvernement ya Rwanda basigné trêve. Trêve elingi koloba nini? Elingi koloba États-Unis asengi na gouvernement ya Congo atako babotoli bino bamboka nyonso wana, atako babotoli bino Rutshuru, Masisi, Nyiragongo na Lubero, atako bazomenase babotola Goma na Butembo. Trêve elingi koloba États-Unis asengi na gouvernement na biso na armée na biso ebeta monguna te batikala kaka na position oyo bakima na yango. Trêve elingi koloba États-Unis alobi botika Rwanda atika
na baterritoire na bino wana oyo auti kookipe. Yango tomona chaque jour armée ya wana ezo renforcer baposition na yango. Bauti kolanda rapport ya baexpert des Nations Unies oyo elobi Rwanda atindi 4000 militaires na baterritoire wana. Mais États-Unis elobi bon observer trêve cessez-le-feu. Na trêve wana oyo gouvernement na biso esigné bayokani boye ke badeplace bato oyo baboya kotikala sous domination ya Rwanda, bakima na Uganda, bakima na Goma, bakima na Butembo. Na Nord Kivu toza na environ 3 millions de déplacés bato oyo bakima bandako na bango parce que baboyi kotikala sous domination rwandaise. Mais na terre wana gouvernement na biso na gouvernement Rwanda basigné eloko ya elobi boye ke badeplace nyonso bazonga na kati ya territoire sous contrôle ya M23, bazonga na territoire sous contrôle ya Rwanda. Bon, bandeko na ngai nalandaki musicien na biso alobi il faut tango mosusu tomi appelaka que nous sommes des hommes et des femmes intelligents oyo bakanisaka balobi armée na biso ebuna lisusu te korekipere Lubero, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo. Ya mibale balobi bakongomani oyo bakima avance ya Rwanda bazonga na baterritoire wana esika armée rwandaise azokamba esika wana azotinda basolda na ye. Elingi koloba nini? Epi ndenge nauti koyebisa bino gouverneur militaire alobi pouvoir politique eyebisi ye kobuna te mais sala bon on peut observer cessez-le-feu. Société civile ya Nord Kivu elobi biso nano depuis bituma ebanda novembre 2021 ti lelo ata mokolo moko te oyo tomonake armée na biso elance offensive parce que gouvernement epesi bango ordre ya kotikala kaka cessez-le-feu basalaka kaka défensive. Elingi kolakisa nini bandeko na biso? Article 165 ya constitution na biso elobi président de la République ou premier ministre peut être accusé de haute trahison soki emonani ke aza complice, aza auteur ou aza coauteur ya cession d'une partie du territoire national. Ezomonana lokola eza complicité, eza complot ya kosede na Rwanda eteni moko ya mboka na biso. Est-ce que tokondima likambo wana? Est-ce que tokondima likambo wana? Yango commandant du peuple alobi asengi na bapère spirituel na biso, baprêtre, bapasteur, basala nyonso po biso bana mboka tosangana. Biblia elobi soki na mboka moko bato bazoswana, bato bakabwani alors que ennemi azozwa mboka, peuple wana soki basangani te bakokoka te kolonga bitumba wana. Président Martin Fayulu alobi baprêtre, bapasteur, basala nyonso biso bana mboka tosangana pona verité ya liboso. Ndeko Chirombo ayebisa biso verité pona nini azopesa ordre na armée na biso ya koobserve cessez-le-feu alors que Rwanda na Uganda bazobotola mboka na biso chaque jour. Ayebisa biso verité bayokana nini na Kagame na Museveni tango bapesaki ye bokonzi. Ayebisa biso verité bolandaki
moko ya basoda na biso bengi bango liboso ya tribunal na Lubero balobi ngo kosali fuite devant l'ennemi soda lobi nga nakimi te nalingaka mboka na nga makasi me soki bomoni nazongaki nsima eza po esali 5 jours nazwaki bilei te makambo wana tokondima yango tosengi vérité réconciliation gouvernement ezopose baacte ezotinga bana mboka bakabwana bosali boyibi bokonzi ya Martin Fayulu 2018 2023 bosali simulacre ya élection. Est-ce que bato wana balingi bana mboka basala front commun ya kobengana monguna baza na projet ya komodifier kochanger constitution. Donc tosengi soki ya solo baza na kati ya complot wana te bandima tosangana tofanda esika moko totala tosala vérité toyeba bosolo na bitumba wana tomi réconcilier tosala front moko po elongo tobanda bitumba ya solo po mboka na biso ezonga na kimia ya mibale. Président Eli alobi le 2 août biso na kati ya